Kinshasa et Indeki Mabe week-end et l'équipe plus précisément Mokolo samedi 11 juin et Sika Wapi plus que maman sociale, la dame de fer, la femme ambitieuse, maman Yabanebele, madame Ruth Kabelo Akendaki Kosala adhésion naye en tant que haut cadre ya parti politique Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle parti cher ya premier citoyen ya ville ya Kinshasa mwana mboka Gentilini Bilambaka ndenge kaka bozali komona boye azalaki accompagné na mupiku ya base na ye salle plein à craquer en tout cas elekaki kitoko na ambiance moko ya kusakana te. Je viens en séjour recevoir votre candidature au rang de haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes. Le directeur politique du parti ayant examiné votre cas a accepté de vous aider de haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes. Et de ces faits, nous vous remettons en séjour ces drapeaux qui symbolisent la force, la loyauté et la puissance de l'Alliance des Congolais progressistes, afin que par votre leadership, que ces drapeaux flottent très haut, partout où vous foulerez les plantes de vos pieds, madame. Nesengona Mutema, la dame de fer, plus que maman sociale, maman Yabanebele, madame Ruth Kabelo, Atalisaki Boye. Naza les sengoyoza parmi bino, naza les sengo yokota na ACP. Alors, je tiens à vous féliciter pour tous, pour vos souteninga. Merci. Kasi sengeli boye bake kaka sur place wana, madame Ruth Kabelo asombelaki base na ye mobimba oyo bazalaki wana ba fiche d'adhésion po bakota pe lokola ye officiellement na ACP façon non seulement ya ko soutenir ye kasi pe autorité morale Gentilini Bilambaka pe na sommet ya l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton na béton. Ba mama na ba papa bana ya Tchangu pour ne pas dire Kinshasa mobimba ya bino Ruth Kabelo yeyo boinde zalaka. Kejo. Oui.